balandi ya radio Lisanga totoni bino botondi mingi pona fidélité ya bino na programme radio Lisanga ndenge ya bomisa tozaka na bino chaque jeudi de 19h à 20h potoka bana bino ngonga oya mutuya oboza ko yokezo ya bino yesu kitenge boyebi ndenge to lekaka na radio Lisanga yango esami na fondation Lisanga point de soutien congolais toko emettre na kati ngomba Amsterdam na Pays-Bas bato bazolanda biso na ba poste na bango ya FM pe bazali na kati ya ngomba Amsterdam pe na ndinga kasi mingi bolandaka biso na nzela ya internet nde soki bokoti na site na biso lisanga.nl boklike na radio Lisanga bokomona ndeni bokosala po bolanda biso en direct pe po bolanda ba émission ya kalo tosala misu pe to sélectionnaka to tikaka na YouTube na biso a compte pe zakaka partir à site na biso lisanga.nl bokomona bokoluka pe radio Lisanga na YouTube bokuta biso na Twitter tozape pona kopanza sango po ndenge tolekaka mbala moko na semaine de 19h à 20h chaque jeudi tozala na tente ya kokabola na bino makambo nyonso ezoleka nde tosalaka ngo na Twitter na Facebook pe lisusu pona tozala toujours bien informé po tokoba na bomoi yango ndenge tolekaka pe na Amsterdam Start FM elandamaka na baposta pe na radio eza na bato mosusu pe balandaka biso tozanga pe tokopesa bango mbote pona kolakisa ete toza na kati ya ngomba Amsterdam. Goedenavond, welkom bij radioprogramma Lisanga van vanavond donderdag 26 april 2018 zoals wij elke donderdag doen van 7 tot 8 in de avond gaan we praten over de situatie in Congo, in Nederland, in de Congolese gemeenschap. Om ervoor te zorgen dat wij weten wat er aan de hand is en ideeën kunnen delen over wat we nog verder kunnen doen. Kennis is macht. Daarom Radio Lisanga wordt gemaakt door Stichting Lisanga Congolese Steunpunt. Meer op onze website www.lisanga.nl. Ndenge toyebisaka bino Radio Lisanga ndenge bandaki koloba kala ndeko na biso Corneille Kashala oyo tosalaki na ye mpe Lisanga Radio Lisanga abandaki koloba Radio Lisanga ezali ndako ya koba te nde na pokwa lelo mpe tozali mpe na moto monene oyo tozana pe na kati ya studio mingi pe boyebi ye eza pe mbala liboso te na Radio Lisanga kasi esalaki mpe mwa mikolo po aya lisusu nde tokosola na ye tokokabola na ye masolo ya pokwa oyo ya lelo. Allô. Mais qu'est-ce qu'est la mort pour vous? Ah. Et le bonheur c'est quoi? Maloba nangai sont divers. Ezali nango verset. Dati mwanangele beyabola mambu ina barne. Wana boyoki SD Malaika sont divers live tozane na kata studio awa na Radio Lisanga. SD Malaika pesa balandi Radio Lisanga mbote. Ouais, merci premièrement na pesi mbote na mutu nyonso yo bande konyoso baza de partout bazolanda biso na Radio Lisanga na pokwa lelo et na profiter na pesi mbote na yo moko président Yesu Kitenge et encore plus félicitations na boulot zo sala. Vraiment encore ma soleuse ebele to solo là. Merci. Vraiment to souhaiter bienvenue na Radio Lisanga. Oui bien ngozaka toujours bienvenue. Ndenge na lobaki mba liboso to leka. Toko kabana yo masolo biso a to saka mingi to sepelaka to solo là. Ouais. Pour ceux qui to lobi interview et alaka moi ndenge mususu ça quoi biso ka to poser ka question yo zo pesa ka réponse échange malamu ezaka penza te yango biso ça ka li solo hein to pour ça que to kabola ba idée to kabola masolo mais na kati wana yo muto za hein muto to
tobengisi tokobanda otuna mpe makambo mpo opartage yango na palandi radio lisanga tokobanda nanu koinforme bato na biso awa na mboka Pays-Bas ete mingi oyo bazwaki autorisation ya séjour na cadre ya règlement ya pardon oyo basalaki awa mpona korégularize bato. Le 15 juin nde badocument wana ezali kosila eza badocument administratif, droit ya séjour te, droit ya séjour ezali nango. Bon, nde il faut renouveler badocument wana mingi mpe basi bazwaki balettre tobelaki yango mpe ntango balettre wana eyaki na erreur esalamaki liboso ke batindaki balettre mosusu trop tôt eke bato moye barenouveler ainsi te ezalaki te. Après topesaki date oyo bakokorige makambo nyonso tu likambo tolingi mpo tobakisela eza te renouvellement wana ndenge ezali badocument ya séjour ndenge eza na 401 euros basi basali baprix ya sika batarif ya sika baréduire yango na baisse. Donc ekiti soki naza nango malamu na ntango azosola na bino awa ekomi 355 au lieu ya 401. Bon, nde bakommunike ke eza à partir ya le 3 mai, donc bademande ekosalama le 3 mai, to après le 3 mai nde ekozala batarif ya sika. Ezaka mpona renouvellement ya séjour wana te bato neti bazwaki na pardon, eza mpe mpona baséjour mosusu na bato mingi bazwini ya pardon bazopropose bango mpe soki bakolinga bakoki kosenga autorisation séjour permanent yango eza na mbongo mingi te ekozala ba 161 euros soki nakangi malamu na mutu. Eza na bacondition oyo ezosenga mingi. Condition ya monene eza wana il faut ozala na diplôme ya inburgering, eza diplôme ya intégration. Bon, soki oza nango te ekosimba te okonégocie te SDE moyebi baholande nde bazala okonégocie te donc ya malamu avant nanu osengage na bademande ndenge wana oluka oyeba soki okorempli bacondition mais mpona pardon bacondition eza déjà rempli eza ka renouvellement kofuta mbongo le reste ye nde aoconfirme mpe atindi document ya sika. Likambo ezali lobby ezali Koningsdag ndenge boyebi ezalaka kala Koninginnedag le 30 avril ekoma le 27 avril Koningsdag. Donc mokolo ya feti ya roi oyo bato nde boyebi ndenge ezalaka tokoexplike bino mosusu te bino bato ya Pays-Bas boyebaka nde kotala soki ntango ekozala ndenge nini lobby na mikolo nyonso toali mpo ndenge toyebisaka bino kobatela mpe bana mpona ndenge bazolata ndenge bazobima libanda mpona esala te ke bana babela pamba mpo toyebi toza na Pays-Bas mwa mpepa malili moko boye soki zwi omoni moto abeli ndenge balobaka na français na printemps kose dévoile ata na poil moko te kasi na été sala eloko olingi ndayebisaka bino ngai soki tenge soki tolobi sala eloko olingi elobi te kotambola bolumbu elobi nde elobi nde okoki otambola na t-shirt na elamba pepele oyo lati quand même ebombi nzoto na yo c'est ça nde esala eloko olingi yango wana mpo bato mosusu batambola déjà ndenge wana na printemps awa mpo bamoni ke hiver esili mais printemps eza nano na makambo nango oyo ebelisaka mingimingi ezalaka na batemps oyo esala komoni batempérature ekiti eza mpe kaka ndenge mpe ezalaka na hiver mingimingi na maximum ya hiver na journée yango wana il faut kosala attention. Tozokoba na programme na biso mpo tokende sikoyo mpenza na masolo na biso ndenge tolingi tokabola tokoyokisa bino susu mwa eteni mpo mingi bayokaki son d'hiver ntango ebandi ntango ekati nayebi ete botikali na posa mais posa wana bo banotikalaka nango kaka mokili ya nzambe esalema nango malamu biso bato ya mokili tozali nde mabe biso bato ya mokili tolingani te moto na lopitalo baninga bakimi ye na bokono pe ya sida tolingi ya umela te et pourtant Yesu
na biso bolingo Aimé Dolunda tosalisana tango tozali na bomoi tango tokokufa ekozala na ntina te o tango tokowa ekozala na ntina te o awa nazali kopelela bosalisa lifaki ye kilo shembene tosunga lifaki ye Este malaika to bandiko kotindo oloba sikoyo asi toko senga nanu likanisi na yo po mikolo mpe esilaka nango kaka te na ntango biso totikali tozali na bomoi nanu Ingrid Afia oyo tozalaki na ye elongo oyebi ye mpe tokolobela mpe baactivité artistique na yo po ye mpe aévoluaki mpe mwa moko na groupe na yo tout comme mpe ayaki mpe na nsima na koévolue mpe na kati ya fondation Lisanga donc azalaki moto ya communauté nayebi ntango atiki biso na janvier awa nasalaki émission mpona hommage na ye oza parmi bato balandaki yango live nakodévoile yango sikoyo parce bato balandaki soki bakozala na mémoire bakoyeba telefone moko ekataki ngai ezalaki ya SD Malaika son divers alobi na nga oh mais preso nao comprendre te Ingrid azoloba na radio mais preso yo obengai nga oyebisi ngai ke akufi mais nga nazoyoka sikoyo yo ozosola ne na radio nde naese nabi oh eza émission tosalaki na année passée yango nde natie po bato bayoka abi po nga naotaki boulot na ye na koti kaka mba mokolo kwa na yebaki ke radio ebandi na tie rapide yango nayokaki te ntango oanonsaki donc bomoni makambo so esalaka plaisir ke bomoni ke tozalaki na kati ya mawa ya sango banga me ntango abengai nga so esinga ndenge wana esalaki nga plaisir moko namoni ke effectivement motu soko oza ovivre na kati ya bato bato bakozalaka na appréciation moko mpona yo yango sikoyo topesi yo micro oloba liloba mpona Ingrid ndenge atika biso. Ouais, merci président la parole. nakoloba ke le liwa Ingrid vraiment ezalaki choc makasi parce que aza vraiment proche oyo tozalaki mwa mingi et bato ebele soko otali déjà ntango nasalaki fete bana bato ebele oyo bamona ye kala bayaki soko omona ye so wana bon à part ça na bafete tu oyo yo osalaka azangaka te na lisanga azangaka te et yango omoni nga na tungisaka toujours bato dans le sens ke ezala malamu mingi toyebi ke tozalaka toujours na programme ya radio lisanga 2 fois par semaine. Donc, ils ont à partir il y a 19h, 20h. Et ils ont souvent tout comme habitude. Parce que tant que tu as quota, des informations, tu as kozwa. Et belé au baye bagité tel même sous balanda qui ba romona. Oh, mais ils ont solo Ingrid Akufi. Donc c'est comme ça. Donc là, liwa Ingrid président Salenga pas si moko na niveau moko, je ne m'attendais pas pour tout est kozanae, to solo li a expliqué un peu bien que non problème ou donc ça peut arriver que les lopes boya koya kofi mais bon au moins ils sont mutalobi bon tous à la difficulté au croire ne lo ane moi mais étant moi salami obenginga oyipsinga nabi oh mais yango ta on zonga ipale mbangu na wele liko cha radio na landa est-ce que c'est vrai vraiment que pour ce que ça bon on a ebike le quoi ça jour à radio au lobela on la radio bon na kanza itan sur ça poisson d'avril mais na janvier pe poisson d'avril système de. Mais bon, vraiment, ils ont solo qui Ingrid aux années de société. Et tant aux autres là, nos autres là, photo, nos autres là, vidéo, tout ce qu'il y a là, vraiment, pour Nanga, Ingrid Azana, nous quoi, confité, Azali, parce que Ndenge Balobaka, qui est artiste à Koufarate, bah, œuvre na Azali. Vraiment, c'est ça quoi. Tozoko ba na programme na biso, to solo là, ma kambu oizoleka. Na mosika o biso tozali 8000 km kasi eza na kati ya mitema na biso eza na makanisi na biso eza pembeni toza nango esika tobimeli mabele oyo tobimeli
oyo toki owanga nango te ata soki basusu bakomi na bapasseport rouge oyo na Congo il faut eza passeport diplomatique mais awa eza yango ya bacitoyen nyonso. C'est ça. Kasi ata soki akanisi ke akomi lokola bakolo passeport rouge wana mais bango moto bazomona ye bazomona kaka mabele oyo ebimisaki ye. C'est ça. Afrique, Congo, bassin wana nyonso tu nde eloko oyo ezo sala biso pasi pour la République démocratique du Congo eza na maladi makasi. Likambo ya bitumba na este eza nanu lelo oyo ezo sala kama ke makasi Kasai baboma Équateur bipai nyonso ba Congo Katanga Kisangani epai oyo eza na exception eza te po Kinshasa pe baboma soki bato bazo manifester baturi wana oyo basala charnière ya Maluku nyonso wana bato bakanisa kwa Kinshasa nanu baboma bongo te Kinshasa pe basi baboma en masse. Kasi lelo oyo likambo oyo emarke biso ezali ba victime ya viol massif na Songo Mboyo donc na intérieur kuna na groupement ya Mongandanga na Mongala bango baye na Kinshasa ba femme wana ba victime ya viol viol massif ça maki na décembre 2003 baye ko sani na Kinshasa baye ko réclamer réparation parce que mbongo oyo l'État congolais a débloqué pour na kofuta bango na titre de réparation ezalaki environ $162,000 américains. Yango ezalaki na tango jugement salamaki na Congo kuna ezalaki le 12 avril 2016 na tribunal militaire ya garnison ya Songo Mboyo kuna. Kasi pourquoi baye sikoyo likambo est marqué ezali que ye kosenga mbongo wana po bajwa yango te moko ya ba victime femme violée bakanga ye azana makala yende mutu a détourna mbongo wana ndelo ezokamisa ndenge nini l'État congolais apesaki mbongo na victime po akende kokabola ya ba victime na ye. Yango tolobaki totuna yo nanu SD malaika sont divers ko tokende pe ko bandana masolo ya activité artistique na yo po en tant que artiste nayebi yo otika pe ko gérer batu groupe est-ce que likambo abui bakoki kopesa na victime po akende kopesa pe ba victime soki mutu azwi a produire yo SD malaika sont divers akwaye kozwa apesi mbongo epai ya drummer to chanteur mususu oyo azana titre te na groupe po ya sikoya kabola bino yango to ekobima nango ka bakope na bango. Wow, en tout cas situation ya Congo ndenge na problème o toloba nga na koina ngoloba boye selon façon nga omona ba faire ya okanisa omona za artiste toza bato pe to edika amas donc façon nga omona makamba Congo eza peut-être bate belé ba okomona la ndenge wana te dans le sens ni parce que nazo mona que jusqu'à présent na problème na Congo jusque là nan to koyi ko sala to sali kaka analyse a solo te tozo bunda tozo loba to sala bo to sala mais analyse ya solo bena vrai nan to sali amote tandis que soki to bito landa réalité problème oyo s'est passé na Congo na ba étranger nyonso ba komo kamo ba komo mona makambo esala makana Congo esala ma nulle part ailleurs donc esala maka pa na biso Congolais, il faut que nous comprendre. Tout ça, analyse avant de avancer dans ma mususu. Analyse selon nga ezali nanu ke tozala on a problème ya occupation. Tozala armée moko étrangère et côté la biso wala mutu nyonso ayebi yango. Mais je ne comprends pas jusqu'à présent batu bazo continuer kana makamo apambala pambala. Parce que aussi longtemps bozala en occupation donc batu wana bazo considérer binote, bazo zo bino boza batu te boza ba sous-homme. Et c'est ce qui se passe au Congo. Yango zo monage
na facilité kolobela biso nyonso oyo balingi parce que toza na se na bango toza considéré te comme bato yango ozomona babiloko aboye parce que l'état oyo eza respectueux ekosala likambo ndenge wana te mais comme bayebi ke ce sont des Congolais baza existence na bango eza anéanti donc so basepeli baloba na biso lelo boye balobi boye preuve ane tomona nanu esalama na monde te mais tomoni premier ministre et ministre ya étrangère ya babelge ayebisi biso malgré tricherie mais ekechange ordre d'arrivée te na mboka nini nyonso omona tricherie même awa na poto na examen d'état soki yo triche bapasoli nini na yo kosala su te pendant 5 ans na France na bapays ebele mais pas na biso tricherie do bali baloba na biso ke ata trichaki te alingaki kaka koganye na ye mais siko atrichaki po ani po tomonaki wana na Kenya ntango bamonaki ke fraude elekaki baannulaki donc pas na biso ekechange ordre d'arrivée te donc bomata bokita ekochange te mais aussi longtemps biso mo mpe tokosala nanu analyse wana te toome kocomprendre oyo eza liboso na biso te c'est pourquoi problème oyo ezoperdure ezowumela kaka ti bane oyo quoi effectivement tozokoba na masolo yango ya Congo mpo yango nde tozokenda yango na bozindo oyo ezalaki fait marquant ya mokolo ya lelo eza po etalisa po yango eza lié na basituation nyonso wana olobi baviole wana bien ke ezali bamilitaire ya FRDC bato basalaki yango mais ezali lié na situation ya guerre ya occupation ya baarmée étrangère totanga yango kombo ya Rwanda ya Uganda Burundi mpe azalaki wana kati tanto mpe ayaka abimaka tozo solango kasi yebisa biso nanu mpona vie artistique na yo tosi mpe tobwakaki mwa mokia wande tolobaki lifaki muzika bato mpe bokoyoka nzembo wana nazobeta moke wana ezali la vie d'aujourd'hui ya SD Malaika ateya nango mpenza malamu ndenge nini bato fo bavivre et surtout koza na considération ya moto ata abeli mpona kobwaka ye te mpo aza nano na kati na bino yebisa biso nanu na vie artistique no mpo mingi mpe bazolanda biso sikoyo balingi mpe bayeba nanu sikoyo ndenge nini ndenge bato bayebaki kaka ke bon so na bino banda histoire nyonso eza mwa molai mingi mpona temps donc nakolobaka ke ndenge bato bayebaki nakobeta na ANP nakobeta na Landgraf Theater nakobeta na Melk Vert un peu partout mais bakopo wana ezalaka mpena so te et simbaka lisusu te bino mo boyebi ndenge mokili yango echangea bafestival ekoma ekita makambo nyonso ekoma difficile baconcert mpo tozalaka liboso tie libaya obengisi mokili ezalaka mpena so te parce que ekoma mwa difficile bosala boye ezosimba mpena comme il faut te et bato ebele surtout bakoma baresponsable bakoma vie echangeaka ya bakongolais surtout na kati ya Hollande plaisir mpena ya kovivre bato balaka nango so te donc mpona loba ndenge wana quoi donc eloko wana ya handicapa mpe mosala na nga mpe makasi mais en tant que ndenge Zakaria aloba toujours shit ya nsima du fait que nalingaka toujours kozala na scène et yango nakotisa siko système ya DJ nasala DJ na nani ekoma na MC parce que nayebi ke ntango natie MC natie DJ nazokende na bafete mosusu babengisaka nga mosusu eza na kobeta mais mosusu eza uniquement mpona animation donc mpona ngai ezogarde nga kaka mwa eloko wana na scène nazalaka kaka mais à part ça awa ndenge eyalaka bafestival mosusu babengisi bon comme tozalaka na bagroupe mpena te ndenge mpena ya mpena fast mais tozalaka na bami obengisi quelques amis bosali répétition bokei bopreste ndenge kaka ezalaka mais ndenge mpena tozalaka kala mpena ke botie libaya na Melk Vert tosalaka yango lisusu te mpo vraiment vie échange makasi koto matondo wana toyoki bato mpe bazolanda biso boyoki SD Malaika son divers aza na ye kaka SD Malaika son divers sikoyo son divers wana donc c'est-à-dire eza mpe neti mwa multiforme yango sikoyo na baforme mosusu nde azoévolue ndenge ayebisi bino toyebi ye sur le terrain na ndule ndenge alobaki na groupe tout ça epe na DJ toyebi mpe ezalaka mpenza esengo mingi kitoko toviva yango bao bakolinga oyeba mingi mpe contact mpo na ye soki boza nango bokocontacte ye soki mpe te bokoki ndenge bozolanda biso na radio Lisanga boye na site na biso na contact bokomona email eza wana numéro ya telefone eza wana 06 so bocontacte biso a partir ya Lisanga
Donc, comme ça, bino, ba contact, naïe, pas de problème. Tout ça, que sikoyo pour to la situation na Congo sikoyo. Na fond nango bien que tant na biso ezalaka ndenge ezalaka wana kasi ezalaka mpe na ntina mpo esunga biso mpo toloba makambo eza nécessaire kuna na Congo likambo ezoleka wana ezali likambo tokoki oloba yango eza double. Pourquoi tolobi double tokoki koloba mibale mpo eza likambo moko mais eza double likambo mpo bato mingi bakoma korepousse yango soki bato balobi likambo ya néocolonialisme, donc il y a colonialisme, il y a occupation pour les losoto pour ngape colonisation na benga ngo occupation na benga ngo colonisation te pour ba coloniser ki bisote et lo comme côté mais ba ki ko occuper ba territoire na biso et ba comme si ba to ba umbu na kati ya mabele na bango moko ba yango bazo sa ngo ce qu'on a forme mususu ndengo lobi occupation ke bazuye armée a pays msubaye ba koti wana pour basala bino mobulu pour ani ezaka place oyo bazocontrôle bamine na Ituri kuna eza na mine munene ya or Afrique du Sud soki bozokamwa bomona comportement Afrique du Sud face ya raté politique oyo bakabila bazosalisa nango parce que Afrique du Sud a un intérêt munene non seulement diamant exploitaka ebele kuna na Congo mais na or ba exploitaka mine munene ya or kuna. Comment se fait-il que place bango baza ko exploiter ba tuerie zo salama ba massacre génocide mais toyokate baloba ke transport ya ba minerais oyo ba exploitaka na ba multinational nyonso wana na ya ba Canada ya ba États-Unis ya ba mboko nyonso et j'ai problème toyokaka une fois kala na ba guerre ngo oyo Angleterre alobaki il y a plusieurs années pour na transport il y a cobalt si je ne me trompe pas ezalaki na problème na niveau bimela na banzela katanga wana tango guerre esaki ke banzela ekomaki mobulu Angleterre a soulevaki point wana et alobaki que basala noki po ba arranger situation na alobaki te par rapport ya ba guerre na Congo par rapport ya occupation ya ba armée msusu ya bamboka na msunyo mais alobaki par rapport ya bourse ndenge ekitaki kuna na Angleterre. Ben voilà, donc likambo yango eza complexe po eza double ya ba oyo babanda makambo yango occidentaux na ndenge bakomi osala yango sikoyo na bato na bango oyo ba africain ndenge otangaki premier ministre belge ya kalo azaki pas premier ministre affaires étrangères ndenge alobaki mpona ndenge bafrodaki ntango Papetien Tshisekedi akanyaki yebisa biso sikoyo mpe ndenge ozomonela makambo yango na soki eza na lolenge nini oyo toki osala po to bima na occupation wana. Ouais, merci. Nga président koloba selo façon na nga ya omonela ba affaire eza nini. Tozana na population moko azana difficulté à comprendre. Même ata toloba na lingala. Donc batu bazana difficulté. Ezo senga te koloba so na langue nini. Même ata tolobi na lingala. Batu bana difficulté. Et encore eloko sous ça suma be makase ezali peuple congolais du fait kazana na ignorance makambo bela zo ebate. Et aotale la mingi ba leader politique. Yango zo mona ke peuple po abima il faut leader moko aloba boye. Po donc ozomona makambo biso tozali awa makambo ebele toyeko comprendre que o eza normal te il faut landela ngo za ba droit na yo mais na Congo makambo ebele to mona ngo eza normal to bane pe ko mona ngo normal mais lelo yo selonga na omona ke premièrement il faut ba politicien na biso parce que bango to azo drainer fula makasi donc bazana on a facilité ya ko mekana ba bandana no ebandele parce que on ne peut pas traiter bozo lukaka maladie moko boye bo pesi ngo paracétamol ba calmant mais tandis que vrai malade des autres là calmer ça pour quelque temps après et si ils ont les choses donc moi je préfère ba kendango pe na racine ba attaquer na racine ba banana nkobeta parce que ba tlokola na total qui meeting oyo Félix auto sala
Donc, alakisi batu vraiment que de quoi il est capable. Et batu ça va moni vraiment kaza remplaçant vraiment valable ya papa nae. Donc, biso tout appuyant parce que ça nous a fait du bien. Il faut tous en avoir congolais en dengue. Ça, il faut ça. Parce que l'autre, on a étranger, va ligner en côté. Bah, s'attendait qu'avec Tshisekedi de accueilli, il soit resté. Mais on, tout le monde, son abisso, tout comme on a quand même, tout le monde, sous bazo bota, ma Félix Abimi, et Kamousi Batunios. Et nan, s'il était pour ma Kamousi, il y a grave, et les alissous. Mais, bah, le quoi à Bango, bah, ça, bateau, il faut baser nos paroles, bah, on a expliquer population, na début. Que problème to komi nango yuti nano ndenge nini e bandaki nano ndenge nini parce que le père Tshisekedi atikalo sala ngote or ezaki très mabe parce que yeso ka sala ki ngo batwa linga ba yo ka ba comprendre sunde musos donc le quoi ba Félix Bazali il n'est pas encore tard ba ko iko bandele loko wana baba nana ko expliquer peuple na biso problème to za ngo lelo e wuti nano wapi to komi wana ndenge nini soki mutu no sa tiango na mutu na ya comprendre. Parce que nous savons comprendre que les places de Zana et sa occupation. Ou on a vraiment un ajustement à battre changer. Mais aussi longtemps, on doit comprendre que et ça la ka boto kene élection. Teto sala boy machine à voler. Non, to boy yango to linga boy. To no tourner à l'abso kaka à rond parce que batouana même bakolo on l'abso Kabila lelo mais ba remplacer biso l'autre Kabila. Donc situation est que changer nango te nani akoki kolongwa Moïse a continuer bat biso ba kanisa. Et que changer et que continuer quand même parce que on se va battre. Donc moi je pense que idéal ce qui ba comment ba opposant la biso bangona no ba leader wa makasi ba bandana ko expliquer peuple ndenge Félix asala ke loko wana c'est bien mais abandela siko ko expliquer ba tout problème ngo eza ndenge nini donc mutu nyonso comprendre ngo peut-être avec le temps to ya au moins moi changement que ça na mtu bato. Ya solo so batu ba yebi ndenge na loba ki pe awa tangu na pesa pe batu mbote na néerlandais na suksaki na phrase na loba ki kennis is macht connaissance is a pouvoir donc oyeba is a bokasi c'est ça yango wana so batu ba yebi ndenge lobi wana ba kozwa européen bango bokasi ba ozana bokasi po moyeba kosa bango pe koza soute moyeba pe ba mikosa ke za pe soute. Et les appels à Likambo sikoyo ekoki ko fungola bango maele bwanya po batala comportement ni faut baza na face à situation ndenge e zaliwana olobi elo moko oyo na mona ngo suna moto ya makasi minkoleka olobi batwata ba expliquer bango ndeni bazo comprendre te ata ba bina bango na lingala c'est ça bazo comprendre te eloko nini oyo ezo sala ndenge wana po to tout le monde a un loco et l'oumuke, il y a comme sa conscience ya batu, parce que dokolo, tant à bandi, makambo a Congo a politique à côté li yango makaz, ben tango 2017 décembre l'équipe élection salamité, na 2018 a Eurolobake, ezam sa munene, il faut que la moussa conscience ya batu. Mais sikoyo na tangu oyebike congolais so bazolo banae akoyoka te ata ba bine na lingala zo comprendre te plutôt ba a comprendre te ata ba bine na lingala a comprendre te siko eloko nini oyo ekoyo sala congolais ndenge wana ezali somo oyo bakotsa ye na mindele po amona netike sans mindele ko s'en sortir te bourreau na yo yende mutu faza solution na yo muto ya ye tobo ite mutsoka koti na ndaku na yo na munduki po aboma yo yo za na arme te ozomona lokwa yende solution na yo po atika ko boma yo akenda tiko en vie to espoir ekomi na nzambe oyo tangu yo fanda ke ozolia omoni bilia obosani ke nzambe azali siko lokwa batali so munduki espoir ekomi na nzambe po ya sa miracle ba boma yo te mais kasi sikoyo na congolais et donc nini oyo esaka que azo comprendre te ataba ipsena lingala. Ouais, président, c'est vrai wana ndingo question tuni na koloba na congolais loko sala biso passe ezani eza ndenge otoloba dokolo alobi eza musala moko makasi et lokola eza musala makasi esenga il faut to banda toloba te eza musala makasi to soki na wana te il faut to banda congolais tozi ba temps et belé président tozi ba temps et belé enseignement déjà yaki mawato bafoué
Donc enseignement ya ki bafoué déjà et plan et enseignement banda na bandele zara ki to côté parce que ba yeli biso enseignement moko on était là pour to apprendre ba histoire na bango ba révolution na bango makamnyo na bango mais na mboka na biso to ebi même pas coltan to komo ko onka lelo coltan ne so pe ba tiangwa likola mesa to yeba na sangote donc to tikalagi même pas ko apprendre histoire na biso to me ko yeba to za banani to uta wapi tout ça c'était pas vraiment utile. Mobutu seri moi salara bien atie ba journal moko bo il faut ezala ya moi 4 langues nationales na biso mais par après donc kala ningwana donc classe vraiment ba bafua ki ango ba kotseli biso esprit ya ndule ba papa kala mingi na remarquer lelo nde na komozo a conscience wana pourquoi ezalaka er moko ba masa ba ya oluka opo boke yemba père ne fa landa bango parce que azomona ke c'est vrai ozo sala wana ko pe opeso vie mais yango ka atem tes avis préciser bien il faut landa bango il faut bengana il faut bengana bango biso ba kinois to so comprendre il faut landa donc il faut bengana il faut bengana bango c'est ça il faut bengana bango parce que no ebake nzelo tozo kende en réalité to apprendre eloko mote to bina to sepela c'est vrai mais vie suki kana wana te vie suki kana wana te il faut te développer moi makamususu donc eloko semble congolais difficile makasi yango wana et surtout déjà ba côté la biso ba religion parce que ba toi là ba préparer ka terrain bien avant donc il a fallu ba côté la biso ba religion ba me ko la biso ba makamumoko ba côté biso bible to la pena comme il faut et les loyo tellement pas si elle est qui allez tozo zanga sko moyen ko s'en sortir mutuno ça commence à accrocher na eloko moko yango zo mona ke o akangami na bible o akangami na église o yake kangama na ndule o akangami na bière c'est ça. Or na minute wana biso to sala ndengo wana me bato baza bongo te bazo ko apprendre bana na bango ndenge mususu ndenge ni ya ko manie boy ndenge ni ya sala c'est ça et ça pas si c'est vrai mais ezo senga kaka ke il faut to lobela kaka c'est ça ndenge nga na zui de ya courage lelo ke presa na ina radio ndenge pe bande ko musu bana connaissance ko lekanga il faut ba sala yango kolobate po ezala nka 1 heure 2 heures c'est rien. Aux 8 ans na yo leki na radio oyepe koloba oyoyo loba biso pe bamsu to fana ndako tozolanda yo petit à petit soki ka tozolobaka ezalaka ndengwa ti omona conscience abatu e banozonga aka mais so to kangika monoko conscience ezonga te c'est ça ya solo likamo enseignement ezalika moko munene soki bazongisi yango na ndenge eza pona biso na balangue na biso aussi la créativité na bango peut pas nous comprendre parce que langue est liée na culture est liée na culture ils appellent émotion na langue ça. Donc ce qui munokamboka na bino na ba minoko so azobengango langue maternelle boyebi bien émotion moi naza nango na mama na ye ndenge ekoki kozala siko soki mutaza nango na langue wana ndenge wana ata ekoli ba langue mususu na sima te sa ndenge nini mais message ya kozwa na langue na yewe ya liboso wana ezaka ndenge mususu émotion eza na kati culture eza na kati ndenge pe boyoka itango este alobiawa ke papa na bango azaki akolanda bango ngai c'est préciser bien c'est ça akobenga na bango po biso tozo comprendre parce que culture eza na kati wana o tozo eba soka lo bindenge wana eza na sens nini ezoloba nini et pourquoi pe ako landa bango bien qu'à préciser te mingi enfin akena ba détail mingi te mais to ebi po ba parents ba non mona kete soki olandi nzela na otanga kela cité bon okozala na avenir te tout ça bon makam mingi za pe di na ba culture ndenge zokena enseignement ezelo munene o soki ba intégrer en ote ne mobutu ndenge salaki na tango ya recours à l'authenticité alongoli ba prénom ya ba mindele bien qu'à expliquer qui pourquoi mais batu balata ko manam te plus yemo atikala catholique c'est ça Nathan atikala catholique a kolongola kombo ya Joseph Désiré mais ezo sala nango elokote parce ba kombo nzeba ba komba ba baptême ou baba ndeko bageza ba komba baptême catholique mais siko tango alobi multipartisme zongi batnyo so bazui ba komna na bango Betienne ba komina bango ba Philippe bon yango penza eza comme soki kotaki na enseignement batangisa batu na makamna biso
toyeba toza pe na ba héros na biso toyeba ndenge nini bato na biso babundaki contre occupation oyo mindele bayaki nango na mboka na biso mpo mindele bakosa balobaki te bakonzi na bino ya mboka nde bato bapesaki biso na mboka afamaki non toyebi yango ke na royaume Congo kuna roi azalaki na ntango wana akanisaki lokola bakomisaki ye chrétien ye andimaki chrétien akomi frère na basango wana na mindele ntango babandi kobotola basi bazoviole bango bazoboma bato atindaka lettre epai ya roi ya Portugal awa akomeli kutu mon frère tala ngai awa boye mais roi wana azalaki frère na ye te ndenge olobi bango bayebi bazotangisa bana bango makambo mosusu or soki sikoyo bavérité wana bato bayebi yango e bayebi eloko nini oyo bakonzi na bango babundaki ntango bamama Kimpavita mpo bato bazotanga révolution française bazolinga sikoyo babundela occupation na mboka na biso ndenge bafrançais babundaki ezosimba te voilà or toza na culture vraiment eza message mo monene oyo olobi wana oyo bato mosusu babakaki nga naloba na bino bareligion wana poso elekipe na ebisaki bino yango likama ba religion ndenge ezosala bato baza moyen bato bamisikola ezali te eza sérieux tozwa courage ya koloba non na makambo oyo ezofrene biso mpo tokoka koévolue kasi eza na point mosusu mpe ezalaka point moko très douloureux oyo ya bato oyo sikoyo bazotravaille na pouvoir et occupation parce que soki neti oza na Kinshasa ozotala bato ndenge bazokangama ki honorable na député ebele baza na bango bacongolais na banini ministère baministre baza na bango bacongolais bazotela bino mutu na police oyo akoboma bandeko na bino azali congolais baconseiller ya Kabila oyo bato bazomona oyo bazobima libanda bazoloba baza bacongolais bao bazoleka bafinga bandeko na bango bacongolais oyo opposition na peuple oyo baza koopprime baza bacongolais mais sikoyo etaleli nini ozalaka nango na bato wana président wana ezalika moko meme nga nakoloba noke koseko yanga eza ya esengo te mais eza ya douleur parce que ezalaka etungisaka ere moko nga mpe nafandaka na mitunaka ere moko nzambe oyo ekoki kozala nini mais avec baréflexion ebele naye kotala na omonake non toza na bato ebele ndenge na otoloba na problème ya enseignement et toza na mboka na biso toza na bato ebele baa na badiplôme mais baa na bagage te parce que kozala na diplôme na kozala mwa bomoto mayele moko boye moto akoki kozwa eza te mingi bazalaka nango te ndenge omona baloka balambert mende omona kiso abandolo ba français omona mnaki moto atanga vrai c'est vrai atanga na ye mais qu'est-ce qui fait que ba classe au Lambert mende atanga pesika mona ba belge mususu mais ya ba belge wana ils ont travaillé autrement mais ya ils ont travaillé pour la destruction donc ozomona aza formé ndenge wana donc aza formé pour na ko détruire ya yemboka mais aza formé te pour na kozwa par ya bandeko na ye c'est comme ça balakisaka bango ndenge wana et eloko su ya mabe ya makasi ezali biso ba congolais même atawa ne tozali parce que biso no toza ba congolais to uti na ba Congo misusu pe to uti na bisika mais toza na ba congolais même peso otali ata biso mo pe na Hollande ne to vivra on remarque que différence ezala ngote na balambert mende bebele pe balia babosha baza ebele awa préfano o mona na kati ya Amsterdam po mona ba dispute moko oluko ye ba dans sens na ngozo ko comprendre te. Pourquoi? Parce que on a l'attaque boy, parce que on a tambolé na mutuka boy. C'est comme ça tout. Biloko le roi ba matériel. Pas na biso ezana importance moko koleka même na mutu. Et yango moni congolais devant l'argent, il n'existe plus. Azali susute. Soka sa moni mbongo pona ye, il faut azwango et il est capable de tout faire pour kaga a gagner eloko wana. C'est ça. Dans eloko zo semble biso pasi yango wana. Toko okena biso gauche à droite. Biso moko na photo banana que ça soit sika to ali na ba poto pour ebele la plupart ba osala kuna ba uti pe ba poto amoni ndenge batambusa mboka awa mais soit ake kuna histoire échanger akomi na vision muso parce que aza formé pour na bongo na no mona même na Kinshasa boko sana ba massa so batindeli e forme awe sabino le ake moto ba forme na ngezo ya quartier ba mela mai na to
mais to mela mai na tonga na boule ni ba forma ba tinde ça yo oui siko pourquoi il faut ba mela mai na tonga imaginez mutu de banda bo mwana okola na esprit wana karcho ba lo torturer bango ba umona o ada na boule wana mais tant ba opeso ba gros moyen c'est normal ça ba bêtise wana ya minene c'est ça mais bon il faut ka tolo belaka eloko leki koloba ezate donc il faut ka toloba même ataba yini biso ataba fingi toloba kaka ya solo pene il faut ka toloba ka ningo lobi pe ataba bisiko to zalia pol boso pe to mana kansa ba msusu ba utina poto bazo kene kuna parce que ba sala ka pe misala wate bazo kene ka banganda expérience pe na vie bazaki na ngote donc ba ke le quoi chance le pamba ba kota ka kuna po balia mais to comment na ba misusu pe bazo sala na bango pe na poto mais bango pe ba komo kata bazo ke no sote pe kana occasion ka pe ndenge wana baza pe mingi siko kuna pe na pouvoir ndenge lobi bazo sala pe kuna lokoso ndenge lobi wana ezali kamoko munene kasi na awa siko na ba communauté na biso pe pour ndenge lobi il faut to travailler na biso moko pour biso to zale à partir à awa ndenge nini tokoki ko travailler na biso moko pour il faut pe to za communauté makasi pour eloko bato ba bosanaka na démocratie soki bosali na nuba peuple bazala makasité démocratie etelemaka te il faut peuple azala na ba moyen azala na niveau ya enseignement moko élevé so na bi élevé lobi te ba nyonso to basala ba université mais ba yeba kotanga mukanda kokoma bon économie faut ezala malamu pour ezala neti likambo lobi ba corruption wana bato bakoya na mingi te pe justice fait fonctionner bien pour na ko sanctionner bato potanga bo sanctionner bato bazo sala mabe pour bo pesi bango quand même vie ya malamu siko bo ko sanctionner bango soki ba yipi mais siko biso siko toza awa pour to tika siko na minute na biso ndeto kena ko clôturer to mita na miroir. Et là, on est sikoyo pe biso tokyo sala poto se renforcer de sorte que tokoka ko raisonner na activité na biso makasi na Congo. Pona ibito sala kama kam. Yo pe to kuta no pe na terrain. Tozo bunda pona Congo. Donc eza makambo to salaka kasi eta elini sikoyo yo zana ona loba ko pesa biso nyonso. Bon ngala côté ya biso awa vraiment eloko wana na beta c'était na ko loba na premièrement égoïsme. Égoïsme nan toti kango parce que égoïsme est tellement éleki makasi yango mutu e komo koti la biso makambo belé ozo sepela na via muninga te kozwa ya muninga te bakanda moko omona keza on a sens te il a fallu pas to koma na niveau ningwa ba critique moko inutile tout ça donc biso na nous il faut to banana nous ko changer parce que peuple moko te na mokili akoki ko telema amona na makasi soki asangani na note il faut lisanga donc au moins la radio toza comme on lisanga c'est pas pour dire au pesa comme lisanga parce que soki lisanga ezate pour tout le monde ngwa bien Amérique a force mutunyo sazomona force Amérique mais pas que ne ça la guerre même na Liban et na Libye même na Irak aka obligé faut français zala il faut nani azala il faut parce que zo ebage soki basali ka basangani ba robota force moko makasi mais soka akeye moko malgré force na azana difficulté. C'est ce qui se passe pas na biso pesane ngwa biso awawa pona ngana no elokali boso nzamba no kisambula mo na no boye ba église ekufana parce que l'église détruire biso na niveau sakarate poto zaka na bitida ko sangana ka moko c'est vrai que soit nezanga kate mais banda ba église kota na mboko makasi et koma bena ba oba ka kotokuna ba oba la ka kotokuna. Donc moyen ko kutane comme même difficile même na ba fête soto kutani o sentir ka geno bato ba yo kanarate or peuple moko ta koki ko avancer soki azali sangate c'est ça. Message est très fort pour ba mingi kaka batu balingo sa ba critique mais ba sa ba proposition te mais azomona liso na msusu kendenge msusu todo sa ka critique mais todo sa pe ba proposition to le ba neni ba ko bima na ba situation wana. Donc batu faut avoir courage et loko eza yote loko eza mabe batu ba kansaka loko ake soki ba longwe na ba religion na ba ozane loko te bazo banga vide parce que mutu azalaka na somo ya vide mais pas pour eza siko ba mo ba kolo masolo wana alobaki annuler Bible bazo luka ba remplacer on a livre msusu or avant on attend kaka kota kisika alobaki ke lifelo ezalaka nango te.
Adana Eve za yango ba histoire ba beta kaka bango monde ngwana. Bon, donc et bomi mbala moko fondement ya ba église ya ba religion wana nyuso wana. Kasi batu bazo comprendre kaka te po baza na somo ya vie. Baza accroché na elo moko, c'est comme si ba se reprocher na quelque chose. Ya onga la mituna ka osala neti nini po kangamana vraiment o kangamana eloko moko boye o te reprocher na nini. Osala nini neti ngeza difficile na kota na église na kangama po na yebi mabe na salate. C'est vrai que tout ça batu toujours tout ça là mabe, mais mabe pena ya mabe rien na yebi angote. Et je ne vois pas pour quelle raison que nous allons attacher na elo mobouye. Non, aussi longtemps nzamba pona mututu. Bandeko bo zolango na nenga bien nenge SDA lobby alobi aza mutu biso so sara mabe mabe moko ya sala o ya komona keke ngamane kuna ezate effectivement azoba makamuza nzela po bino bat boyebi bible boyebi yeso yaki po basumuki et natango ya zalaki c'est pas tout le monde dem talandaki donc nous surtout azaki musumuki te na niveau akinolanda po ba balanda so botai na bible bazaka batu ba boma ba sala makamungo ba crime moko ya minene. Bah ndepé tout le monde a scopé dans l'église bah pesa ba témoignage oui ezaka ba évangéliste ba pasteur on a bati ba ndoki oui ba kisi ba magicien siko ba tema ba te ya biso to avancer te tamuke vraiment tout ça c'est nous makambo ndenge ezali to tiema ina monokote papa nanga bana ko ba biso ndenge wana soki azo sola na yo azo tunu makambo soko zolo ba clarté a ibsi yo ko tiema ina monokote c'est ça. Il faut mutua ala mai na munoko c'est ça makamno no va bien pas so banga mai et au sopa voilà ouais donc biso to tira mai na munoko te to lo ba makamno ngezali de to sa bino ndingona ben SD Malaika sont divers to tikeli na 3 minutes pour to clôturer programme na biso siko to pesio oloba oyo zanango na motema pe na makantina yo o ndengo yake oloba ike likamona nga fona lobango na ozonga na ngote micro Israël. Ouais, en tout cas na sepeli mingi na ndenge batu nyonso eloko nga na zo insister ka yango wana o na uta koloba déjà presque nyonso bon et émission que zale belé to continuer toujours koloba lobaka souhait dans les alika ke mutu nyonso na poko alelonde to solo linzamba mona ye asola na ye de façon que bakanda o to zarango entre biso na communauté surtout tout tika yango tozongana mabe soki mabe salamaka to ebana kosenga pardon et tozongana na relation moko boye même ata toza suba mastate mais tozala quand même bato tokutani bonjour parce que toza ba congolais wana eza important et puis mususu na rolobaka kezali to eba ndenge nini ya kobokola bana biso to permettre bana na moi ba vie ndenge ezali bazana kati ya Hollande il faut ba découvrir pe vie à Hollande. Parce que na remarqué ba na biso mingi ba découvrir via Hollande te parce que ba week-end na bango so passa en église makam na bango so na kati église et kuna na kati église ba prena ka masola ba Jacob ya banani or eza même pas na rapport na mo ya lelo parce que c'est rona ba train za la raté ba métro ya la raté Jésus est mo prévané pas kota na salo ba betele maboka kota ina an mais lelo so ina an ba to oseko o ya osumbawa o cha solo osuba donc monique eza matro donc yango il faut quand même to kota moi esprit moko bolingo ezala nzamba batela bino bisika so bozali. Merci président. Vraiment matondo mingi SD Malaika sont divers na sepeli sous de onde to kabona yongonga o ya motuya po yango pinande zo salete to ibete to alibatu po to zo kobana bomoi balandira do lisanga na zan kolikete bino pe sikabo zalibo sepeli boyoki masolo ya kitoko ndenge to bisaki bino Bokokio regretter ko baye ko monete temps eza mukuse kasi vipe eza pe mukuse yo moko mtu ko komisa mulai na tango zo sala makama malonga ndio ko mona vie ko zale lengi ekeza siko mulai biso pe to saka ka tuna mteza elengi to beti masola kitoko to assure to sepesi bino yango nde ekotika na souvenir na tango mulai et ça quoi radio zo continuer kaka vraiment totondi bino botondi mingi bo passer weekend malamu bumbata malamu ese na peut chose na mbote ya opesa batu ouais na opesa mbote na Selem Voama na mwasi na Edalva na opesa mbote na Jean-Pina Rosita Olivier Masaranga otobeta ne DJ na opesa mbote na Celeste mwasi na ngai Celeste Pende bana na ngai na ko opesa mbote na Kilo Shembene ba Père Double vraiment batu baza ebele oyo ta mususu na pesi mbote te mais
ndenge na otoloba likamba Jésus akotaki na nini prévane se levo makotaki na limousine na libalane donc ouais pour kota na punda mais eba yiki ya usumbana kata sala donc c'est comme ça quoi. Bandiado isanga nyonso topesi bino mbote merci penza po eza pona bino nde biso tozali yango wana po soki mokili yango bino bozalaki te kaka biso moko boye ndele pe tosali na biso radio te. Musique euta na lola kasi atalaku azalaka te lelo ekoma orchestre nyonso ekoma na batalaku. Merci vie Josa na oyo nyonso osali mpona biso po barwa David babinaka me animateur azalaka te ebembe boyaka kokunda mateo mama bofinika batra bofinika mataba kaka ndenge moko kopesanga oyo bolingaki kopesa mokolo aliwananga lokola toza kodala ye tosalisana José Nozina Clara ebembe boyaka kokunda mateo